En réalité, Manick de John Naki Sinjora, Baoué la rilo côté d'après nga. Et ça la kaka ndengezaka parce que Manick de John aza mwasi ya Kisinjora. Nga na trouva ngo ezazoua. Ça veut dire que Manick de John a sala zoua so papa bana ke mission de service de père ka ebi ke mobali na zakandumba. Bon normalement lobi vérité parce que yemo presse babia a voix ki yango na interview wana alobi ba cause oyo ekangela ka itam subanzela toko kangele ba porte ba artiste émission suba zoyer eza ba dispute ya Kisinjora na mama na Manick de John. Donc ngai nazolinga plus mingi tozala na positivité que négativité. Zo bon par rapport à la personnalité à Batongo comme on a déjà Kisinjora dans Manick de John banda ba bassiste. Parce que boche Willy Mouchen na kato zo mona teke oui esimba kate. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment quand il m'a causé au capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va nazala mbongo te oya kosomba vi mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabe ngai eza na mbongo te oya kosomba vi mbongo koto ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai masumu na ngai nda yo kufaki onazwa bolimbisami nda yo kufaki merci pona bolamu yosaleli. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Tabouret du savoir, votre magazine qui est présenté par moi, votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba, le défendeur Yabamama Aya Yabakisena Soso. Phare d'essai de la presse, Papa Zouma Kapambatitam Soto Yakaboué. C'est que Moussala vraiment est bien Arabiso, Yababi Lolo Moussala Bengi Biso, émission Tabouret du savoir, Eye, Benga Papa, Benga Mama, Yebisa Bango, Papa Zouma, Abandi, Moussala, na Pessimbote, Naba Onyo, surtout, Baoba Lingarabiso, Yababone, Nabison, surtout. Il y a une nouvelle tendance télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné sur une nouvelle tendance télévision, abonnez-vous. Na Pessimbote, Naba Batunyo, surtout, na Pessimbote, na notre DG Papa Alendele, na Pessimbote, pas aux na Pessimbote, na équipe technique mobi malade directement na moni régie finale na mon chef Jordan na pesio pembote pas on a Pessimbote na ba obaninga biso na ba obaninga biso te. Nouvelle tabouret du savoir le mouvement tokolobela mingi sur réconciliation. Tout monde en réconciliation oyo ndenge ko salamela ezokende ba tricage ezo sala moment mingi. To moni wenge réconciliation ya wenge ezo sala mbilinga réconciliation ya wenge tozoka ka wi ba faire rigola ba ozalate to na réconciliation ya wenge to ki ke wi fe na biso nani Alain Pela azate réconciliation ya wenge
tout le monde est niveau nabiso Marie-Paul azate est-ce que ça a réconciliation parce que tant tout ça que oui réconciliation ça veut dire mutunyo surtout à l'écana wenge 4x4 il faut azala na kati yango to moni pende ko na biso Zakari baba so akotomboka tongo midi pourquoi zo ba ke oui wana eza réconciliation te wana eza ka guerre baluki ka kopo tellement basila bango nyonso tout wana eza maloba Zakari baba so abi wenge sila yango wana baluki basangana to moni sous deuxième réconciliation sous notre patron Willy Moucheni babi patron ya bandeko to babwaka bakutana kutana po biso no tozo tanga kutana ete Willy Moucheni ameki ko ça sur réconciliation entre Kisinjora na Manique de John mais eza liboso te batu bamitu na entre Manique de John Kisinjora Ken Piana eloko nini lekana wana na kati est réconciliation oyo ezaka te Willy Moucheni po monaki producteur ya Wenge BCBG Amadi nani Amadou Jabir asangisi wengende Willy Moucheni pepe c'est moi rage abi ke oui anga pe na Willy Moucheni na sang sa pe Kisinjora pepe sanga moi buzz est-ce que yango te tokolobele yango awa tikana pesa mbote na bavuvre na biso surtout na pesa mbote a maman Geneviève Bosusu Falanga autrement dit mama yoyo na pesa mbote pas zo na pesa mbote na ba obalinganga na ba obalinganga te na yo muto silika papa mba papa Zuma sala musala na pesa mbote pas zo mon réalisateur fungola ba mona invité nga moko na yo mbote mwana mboka ouais mbote papa Zuma mbote na batu nyonso bazona na biso partout à travers le monde na nouvelle tendance télévision na babone nyonso na pesi bango mbote et puis na pesi mbote na numéro 1 na biso papa Alendele oyo pe azona na biso ba mbote et puis ba merci pour l'opportunité ndeka na lobaka à la coutumier je ne peux pas commencer l'émission sans pour autant dire merci à la reine de l'internet Majegan Maj maman qui pavita Général Warrior Manique de John place azona na depuis quelque part na pesi ba mbote pourquoi pas na pesa mbote na Kisinjora leader américain au père Azota la biso bambote na bino et puis merci na ya Willy Moucheni Kodamboka pas seulement Kodamboka Migolo na baxili les rassembleurs les rassembleurs pardon donc ya Willy Moucheni les rassembleurs na PC bambote pourquoi pas mbote pe na bourgeois Gentika Songo ex non commettre espace gentillesse wana venanga et puis mbote na boutique d'habillement MHLMB na pesi bambote belé boutique d'habillement eza na Bandal wana croisement des avenues Sundi en face ya nzete ya Baoba et puis collège Saint-Michel na terrain allemand wana au mona boutique d'habillement MHLMBM eza wana pour on a maîtriser comme beauté et puis resto MHLMBM eza na Willery na avenue Lundala numéro 17 Bovan, Willery Lingwala, référence Pain Victoire, Tokendewana, et puis Baza Souna Cyber Café, en tout cas, Bambote na Marie-Hélène, Oazolanda Bisso depuis Londres, et puis merci beaucoup, na Bébé Chico Maneka Château Rouge, pourquoi pas na Pesa Pembote na boutique d'habillement, Boucle Création, Maman Blandine Bassele. Merci beaucoup, mon Amboka, merci beaucoup. Toujours mes canons, tout le bien, Makambouya. Il y a réconciliation oyo to bandi non réconciliation va dans to simba non wenge to me kanon ko na réconciliation to moni lelo sur réconciliation Kisinjora réconcilier na Manique de John et comme il besté pour comme moi mingi ba bébé banaki bazongani ba bébani bazongani ko tala Kisinjora na Manique de John ezana moi lié mon na kati wana parce que moi nazana kati babalana babaza famille déjà ou babalana déjà siko elo kongo ezaka nini ba welelaka au juste nini bango mibale. Bon, question na yo ezaki toko makasi je pense que ils allaient pas question au batu balingara mingi batu na biso au tozalaka ba proche ya batu wana mibale ça veut dire proche ya Manique de John et puis proche ya Kisinjora en réalité Manique de John na Kisinjora ba wela le côté d'après nga bawela kelo côté ezala kaka ndenge zaka parce que Manique de John aza mwasi ya Kisinjora ngana na trouva ngo ezazua ça veut dire que Manique de John asala zua so papa bana ke mission de service de père ka yedi ke mobali na zakandumba so ka ke mission de service tam so ko bi mana basi mususu ayele maladie et puis est-ce ko kandata ka mission de service azo umela ndeta mususu a s'enflamaka siliki asali banoso asala wana TV il faut moi battre la vérité. Très bien. Mais quand on connaît ça bateau, mais quand on connaît na langage c'est facile parce que tant qu'on sait que oui, aza moisi mobali. Mais tout le monde dit que oui, nani Kisinjora aza moisi. Très bien. Parce que tant qu'on sait que oui, aza mobali, Manique de John et lingo laksanini. Et lingo laksa que Kisinjora aza tata moisi ya bana ya Manique. Ça veut dire aza papa. OK.
Donc Kisinjora aza petite sœur ya Babiandonga Chokoro paix à son âme. Donc lekinaye propre Kisinjora. Ça veut dire que Kisinjora aza mobali ya Manique. C'est pour ça na lobby que moi sina mobali. Mais Babi a déjà koufa. Babi a déjà koufa Manique de John dans la vie naye Kisinjora face à la vie naye. Il faut bâtir la réconciliation ya mwana entre bango mi balé ba maman wana mi balé. Normalement kota la Kisinjora, kota na Manique baza ba femme responsable. Et loko o bango il faut basala ba soutenir ndé mwana o Babi atiki o le basaka ba fitité. Ozomona teke oui balé sarande mabumu na bango le balé sa mwana oyo aza le victime aza na mutu producteur te aza na orchestre moté azobunda yimoko. Bon normalement lobby vérité parce que yemo Prince Babi a avoué ki yango na interview wana a lobby ba cause oyo ekangela ka itam subanzela to ko kangele ba porte ba artiste émission subazoye eza ba dispute ya Kisinjora na mama na Manique de John. Pona nini artiste akoyi kozwaye mais bango basataka trop na artiste. Artiste R Mogo azape kobanga pe crédibilité na personnalité na batona basangela ba finga ye alors que batona bazaka pe so ba fingi yo eyo kanaka mokile talaka bango. Ça veut dire que Prince Babi a assez pleinement makasi bango nde bazaka cause ta mususu ya okangele carrière mais je pense que réconciliation et sali bien et puis na promettre yo eza ya suka parce que tozu ba précaution entre batebele basala wana. Merci beaucoup na batutu ba participer ki wana. Malheureusement nouvelle tendance na mona ki bango te mais et ça les plaisir bon malheureusement et tomba qui peut brisque donc ba excuse vraiment na ba abonné tout ya nouvelle tendance ndenge nouvelle tendance ezala ki te parce que et ça la moi brisque mais ba précaution au tozu pour makambo et se répéter les sous-soutés de 1 ezanano Ken Piana Mike Lokamba Tracy Mbelenga ba se décider soki Manique na Kisinjora bazana ba guerre na bango bayaka ko finga na suna ba chaîne na bango te eza déjà ba cause moko ya ko désactiver déjà ba guerre wana parce que ba chaîne wana eza parmi ba chaîne obat balandaka ainsi que ba nouvelle tendance. Ça veut dire que eloko to instaurer oyo ce qui peut battre une nouvelle tendance ba instaurer yango ba Africa Info ba instaurer yango ba chaîne news sur internet ba instaurer yango que Kisinjora so bazana guerre na Manique ba écartaka bango ba yaka ko finga na ba chaîne na bango de peur que to épargner bango pe na ba guerre wana. Maintenant on lobby déjà bon nouvelle tendance télévision to na carnet na biso. J'espère que oui ba bi carnet na biso ça en dehors et ba makambo oyo. Très bien, merci. Mais bandeko oyo tangi ba journaliste tangi misato wana. Vi na bango yango wana. Très bien. Bandeko misato tangi ba kombo na bango ba journaliste wana vi na bango yango wana est-ce ozo mona te que oui soyo babwaki likolo ezo ngaka ne na bango po bango déjà ba mesana ba buzz ba mesana j'espère que oui ba monaka pasteur na biso oyo pétage ayaka na ba émission na bango bandeko ebele basaka ba polémique ya ba buzo ba balikaka na chaîne na bango balika na ba chaîne na bango ba bêtise mingi ba insulte mingi bato ba finga ka ba musicien bato ba musicien o ba finga naka baleka mingi kana ba chaîne na bango ozomona te ke wi bande kona ba ko saisir na bango le kona te potango guerre banda suba ya mbaka bango bon ba ko saisir yango parce que balobi ya Manique da Kisinjora ndeze exception. Ça veut dire qu'il y a batou mususu ko na oleka nango bat bayina ba guerre na bango bayina makam na bango ba délire na bango et ko leka nango mais bango moko ba se réconcilier et puis ba assumer et puis ba tie ya Willy Musheni Koda Mboka comme témoin parce que yende azalaki parrain à organisation on a batie témoin et puis batie témoin na vidéo. Ça veut dire que bango batona misatu o tangi Ken Piana Mike Lokamba Tracy Mbelenga baza ba père de famille ba kolinga teta mususu ba ya baloba eloko moko o ba ko assumer te soki ba ko assumer te et aux attentes sous insulte na bango moko kaka. Donc moi je pense que toi encourager bango na initiative bazui to ko tenir bango ba mo rigueur te ke ba ko kokate to pesa bango chance ba koka et puis nzamba sunga bango ba koka et ça la bien pour ba épargner Manique na Kisinjora na ba dispute wana. Ozomona te ke oui dossier oyoyo est vraiment sensible. Na sobo toucher bandeko po eza déjà cop na bango makamba ba base. Tozoni moke. Bokoti mutu moko oyo azana valeur makasi na mboka oyo. Bokoti patron moko oyo bato ebele ba respecta kai mais bokoti na kati ya base bozomona bozomema Willy Musheni na buzz pour lobby tango ba opanzana susu ba bebani omoni bato ba attaquer na Willy Musheni ozomona ke oui botie Willy Musheni déjà na kati ya terrain moko oyo eza glissant ou boko ko isi na facilité. Mais Papa Zuma, je pense que au Sambelaka, mutu wa Sambelaka a envisageara mingi positivité que négativité.
On se comprend parce que derrière caméra nana papa Gédéon apparence na ko mona yango ezo mona déjà que ya mutu asambelaka. Je pense que biso ba to sambelaka to lingaka mingi ko souhaiter bolamu ke mabe. Donc ngai nazolinga plus mingi tozala na positivité que négativité. To lo bateke soki simbité. Pourtant to tsa soki wana tozo intégrer mbala moko satan na makamna biso pour aya ko kotsa pe mbilinga mbilinga. Et tozo bon par rapport à ba personnalité ba tongo ba comme on a déjà qui sinjoka dana Manique de John banda ba bassiste. Parce que boche Willy Mouchena ka tozo mona teke oui esimbaka te. Ponga na biba bakanga maloba nga ya lelo. Normalement bakanga maloba na yo mais nazo senga vraiment nzambe à travers émission oyo asala ke réconciliation oyo ya Manique oyo salami à travers Willy Mouchena Kodamboka parce que a risqué nde yo mo utoloba aza mécène moko oyo asungaka bato aza mécène moko reconnu et puis aza père de famille. Je ne pense pas que tokoya na makamna biso ya ba base to intégrer na kati po yepe akota tamsuna salité. Je pense que tant wazoki initiative wana initiative e yaka yango moko te e yaka nanu yo moko idée idée wana elo ne poussé Willy Mouchena asalango eza po amoni wenge basangani eza na producteur moko Amad Diaby abimi asangisi wenge nde Willy Mouchena bi ngana véritable Kodamboka na olala na sangisa bango mibali po epesa pe Willy Mouchena makambo eza po na bongo te. Non, même pas ya Willy Mouchena asali yango par rapport ya ndenge ayebi Manique na Kisinjora allo baki on a vidéo ayebi Manique 25 ans passé ayebi Kisinjora 25 ans passé c'est à dire baza ba sœur na ye ba petite sœur na ye oyo alingaka bango pe mingi alingaka te bazalaka na ba divergence moko boy oyo ezozala nango bénéfique te na mwana bango principal parce que principal bien en réalité azana talent. Je pense que yo ozora temps ya kokutoyer ozala na principal bien oyebi que principal ba chante bien principal bien azana charisme ya artiste musicien mais loko oyo kangela inzela ndé na ozo expliquer awa eza ba dispute ya mama na tata mwasi mais je pense que ya Willy Mouchena ndinga koti likambo oyo nzambe pena asunga accompagner biso na projet oyo tozala na ba mabaku te na kati de père que to fingisa kombo ya mécène o akenda sango o aza répété na mboka na biso yo sala vraiment plaisir te. Félicitations na le véritable Kodamboka ya Willy Mouchena. Félicitations na yo papa. Réconciliation wana ya Manique de John na nani Kisinjora. Bénéfice ya Prince Ba bezani na kati parce que tout le monde Prince Ba bezaki na kati wana. Entre Willy Mouchena na nani entre Bambini. Tout le monde qui nani Prince Ba bezaki na kati. Bénéfice na izani na réconciliation wana bambani. Bénéfice ya Prince Babia ezake ndenge na utu ko expliquer yo Manique a s'excuser na artiste nyonso oyo ya finga et puis Kisinjora a s'excuser na artiste nyonso oyo ya finga et zo là que c'est déjà atanga kombo ya Aigle bon batanga ki kombo ya Aigle te mais Manique atanga ki kombo ya Héritier Watanabe a s'excuser ki na Héritier Watanabe par rapport à ba propos o atenaki parce que Kisinjora attend bazaki na Héritier na poto ba propos o Manique atena et ça là qui est touché ti personnalité Héritier Watanabe a s'excuser a rectifier ma be wana je pense que Héritier Watanabe azaka mutema munene a créé déjà place au limbisi pour ya zarane mutu vraiment ya ba NT donc a créé déjà place oyo yé à limbisi. Bénéfice ya Prince Babia ndenge outoloba bénéfice ya Prince Babia ezake ba parents na ye ba se réconcilier ba fongoli eskonzela. OK. Ça veut dire artiste nyonso ba comprendre ce que te ba parents na ye ba yokani tokozwa ce ko mwana ngo sikoyo to tokoki pe ko propulser mwana ngo sunga mwana ngo po ya Willy Mouchena a prometaki akolukila ba producteur soki moya ko tsa pe coup de pouce ya ko kozwa ko tsa na orchestre mo pe pe ça être tremplin mo ya haut niveau et ça la ke a s'envoler na ba propre zèle na yemoko et au ça la pe bien donc quand lobi makambo ya pardon normalement soto bi muto azoka mingi za aigle muto azoka makasi par rapport à ba propos oyo nani Manique de John Athéna sur nani sur Aigle alobana Aigle que oui soto kitibo na odunda yo na kolea yo zelo côté par rapport Héritier Watanabe normalement kutu bato bando zelande pardon o ya senga asenga mingi na Aigle que ya kesenga na Héritier Watanabe pour Héritier Watanabe rien de spécial oyo Manique de John aloba sur ye. Bon, en réalité, Aigle, pardon ou pas pardon, Aigle Aza, je peux dire, na terme normal, Aigle Aza, papa biologique, il y a Prince Babia. Na sens nini. Aigle a partagé même podium na Babandong à Chokoro. Aigle a yebi zemi ya Babia nengi banda parce que a expliqué on a concert ya Shark que moi na oyo Manique a banda ko yotiki la biso na répétition yo ya koli. Ça veut dire que a yebi moi na on a bas âge
ti ya komi mukolo. Ça veut dire ba dispute ya maman to ya tata mwasi et affectera nango aigle te afina mwana wana parce que mwana wana za mwana biologique. Dans le sens où alors exactement rien aigle ou ko s'excuser te tamsu na média mais ce qui peut te s'excuser qui na kuzu on ne sait jamais et ça peut important tamsu to ya nango to talent na TV pour aigle par na makamoni moi très discret yo ebika kalingaka te tamsu ba vérité msu et lo ba manango na ba TV mais ce qui ba s'excuser qui na ba sous-sol ngana yo tamsu to ebité mais je pense pas que aigle a garda moi un mot bon na mutema qui a fini point pas bien non je ne pense pas. Merci beaucoup merci beaucoup félicitations à le véritable code d'Amboka Willy Moucheni na ndenge réconciliation mais to senga na ndeko Manique de John na ndeko Kisinjora bomeka ko bongisa boza ba mama moni boza bana basi foza na mutema ya kotonga bomeka ko sunga prince babia akende liboso olebo lelisaka ye parce que prince babia na tala ka ye beaucoup mona ye moi mobalo alela mingi na kata chambre aningolela miso bato te moi mobalo soto lela na kata chambre c'est très dangereux pour mukolo lela na miso bato et ça la vraiment rage il y aura des morts pour protéger produit principalement des produits non utilisés il est encore trop vierge il faut que bongisa dans le bio il faut pesa na maboko ya ba jeune talent bazana na belé il faut pesa et ça vraiment mal en mingi moi na mboka to so avancé to na réconciliation ya wenge comme on a wenge mobimba basangani bango nyonso tout mais 12/12 Tomoni wenge sangani mais to toucher quand 3 personnes à 4 wenge to misa bango nde to lobela. Très bien. To bimisi Manda chante to bimisi vient abiso Blaise Boula to bimisi na Ferregola. Ezo simbate. Bat mususu ba ko komana ba commentaire na zo tala ba photo tamba zo tia Blaise Boula Ferregola Manda chante ba zo ba ke oui. Blaise Boula na Manda chante baza ba produit ya kalesi la ba osela nde Ferregola zoa. Très bien. Siko zo mona ke guerre wana ndenge zo kendele komo kende déjà mabe makasi. Parce que Ferregola lobi après voyage na ko kitane Kinshasa a ko répliquer mabe makasi contre bango mibale. Réaction ko ko zanini entre le bayaya wana mibale na petit frère na bango Ferregola. Mais normalement, na outé bango déjà l'autre fois awa. Au moni o bazo sala wana bill pe a salaki vidéo mo lobaki. Soki bazu ferité na projet wana o bazana wana wenge eza lokola qui motema mabe. OK. Eza qui motema mabe parce que Ferregola fait partie na wenge. Ferregola papa chéri abenga ye mwana suka ya wenge. Ça veut dire mutu akoza la mwana ya suka ayembi disquete parce que Ferregola koya na ye et salaki bata ebele te wenge et panzani. Mais akene go continuer ki wenge et pas le roi de la forêt. Et puis moi je ne pense pas ba Blaise Boula na ba fait na biso Manda chante ba ko yaka na ba intox mo boye pas le roi de la forêt ya ko bisa ke faire mankayo asala boye non mwana nyoso na palais ya bungaka mwana o abunga te na balata bakosa enfin molati ya solo aye Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Pour naba événement na bino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres, Luka Rose Couture pour olata kitoko. Batonga bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pour na biso nyonso tout, babetela oli solote. Luka Rose Couture pour olata kitoko ba voitité. Tala na ngengi batonga bakosa ba voitité. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité à sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500 pe okomi Kolo Lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin,
marché mpe nyonso tu pembeni eza lisolo te tala mpe yoka awa toza na concession Toronto City toza na commune ya Mangoku na ville province ya Kinshasa na république démocratique du Congo nde tozwi concession Toronto City après avoir kosala baétude nyonso tu ya immobilier foncier et tout na ya géo localisation pour que pouvoir kosala situation nyonso concession ebandi awa nde ti bozomona baborne oyo à deux entrées ya raccourci ya makolo na entrée oyo ya mutuka. Donc raccourci ya makolo c'est-à-dire à 15 minutes vous êtes déjà dans Makadam. Oyo ya mulai c'est juste pour dévier pour que les élèves soient fiables de ce ça. La situation surtout nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et les directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au Kende, National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu visiter nous surtout, parce que c'est situation à Moulay, parce que c'est Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact, je précise bien, contact Yapoto Ezali. Ya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo. Parler azate faire rigola à s'esquiza et puis faire rigola reconnaître que où est rançon aza vie naie aza vie o handicapé carrière naie et que l'état msundenge et comment on a ba vient na biso ba Blaise Boula batika kimote ya mabe batika kimote ya mabe parce que musique ya Congo ndenge zo tambola pour l'instant ba Blaise Boula na ba manda chante ba bazana na ba espace te na bagarre o po bitumba o ndenge zo bundama ba innocent bazo yemba nanu ba Robino ba yemba nanu ba Fabrigas ba yemba nanu manda chante Blaise Boula ba yemba ni. On a Saint-Valentin en 2023, nous avons expliqué. Le 14 février 2023, nous avons expliqué. Sur le 14 février, le 14 février 2024. Mais on va faire rigoler, c'est faire face. Dans le climat, dans le terrain, que ce que tu as monopole bêta, et ça vraiment moi passé. Mais on va faire rigoler, c'est faire face. À TP Nzembo, à TP Disque, et Betty. Oh, bah, vie, vous êtes en mesure. Il y a un peu bêta parce que marché des disques, nous avons là. Ça veut dire que vient dans Blaise Boula, vient dans Manda chante, besoin moi maï botana vers nabino, bomela, bo kitsa motema faire rigola, il faut à faire partir na projet on a wenge. Ndenge na expliquer ki ba tout o bazana na clan wenge, ba tout nyoso ba na clan wenge, bazana ba fan na bango. Et puis bana o ba bimisa ba na ba fan. Ce qui le lo faire ayebisi ba goloa, ba ya pe na stade des martyrs. Et ko ça la paie bien. Héritier otana BP, ayebisi pe ba tuna ba Spiritas. Baya pendule wana ya stade de Marseille ça la bien ainsi que ba Robino ba Fabrigas ba sali pe message moko ya bien pona concert wana et ça la pe kendule wana pe tonda mais tant besoin na ba 12 boye faire rigola kutu ya yezo monana siko soki tamsu bateau baza pe tamsu derrière faire rigola bazo intoxiquer ndega yo mo utolo ba soki akitikinya aoya tamsu na ba dire mo ezala mabete et oza bien te ça veut dire ba dire wana o faire rigola roloba et ko toucher maman producteur en tant que producteur azalaki na mutema malamu ya bonne foi aya sangisa bino mise ba mbongo na ya ba pasi o ba cop na ya salaka pour sangisa bino mais l'un de bino na kati wana misusu ba otsa ki motema mabe donc eza bien te venanga Blaise Boula Manda chante boluka ben espace mo bo sola na kati wana faire rigola et puis voir faire rigoler c'est très important. Merci beaucoup mon Mboka. Batbalobi ranking oyoyo il y a fait rigola Manda chante na Blaise Boula et où t'as pour na featuring. Na ebité okoyi koloba ni ranking oyo uta wapi est-ce c'est réellement vrai ranking na bango uta ka parce que Manda chante na Blaise Boula baluka featuring na faire aloba en attente ya osala featuring ndi yango na luka ki guerre bat muso bazo ba ke oui et tombaki na moment oyo faire rigola zo préparer boîte noire adversaire n'est déjà aigle pendant préparer ce album ça dit faire rigola comprendre que oui dans un terrain sensible oh il faut se concentrer dans l'album yango na ndi luka
ka gerti lelo yo ko kolobani sur yango bon ngana ko le bakaka babiloko mususu et faire partir na vie na biso na intelligence. OK. Et faire partir na intelligence. Héritier Watanabe série oyo azo préparer Retirada. Et tombaki Maestro Fabregas azo préparer je pense. OK. Héritier leki na plateau batuni pourquoi pas au songer peut-être msozo mona ma ino Fabregas boy manenzembo. Alors bige mona ma yaza concentré na studio et puis mutu soki azo penser ba déranger ka été. OK. Donc ça veut dire Moutou aza qu'on se faire face na climat mo to terrain mo o ya ko larguer makambo na ye et zo senga à se préparer en conséquence parce que ba ninga beton ba boira ki ba se préparer ki en conséquence. OK. Ozo ya bo sala featuring na faire. Ce qui nini calendrier à faire eza satiré. Ba kotisa oka po yo bless bula yo manda chante. Et puis na condamné bande ko mingi o bazolo ba que dimanche oyo Héritier Watanabe akende ko rendre wenge visite place balagi na Béatrice falaki faire repeka kakende mais batu na batu bana calendrier ndenge morote ya journée. OK. Héritier Watanabe azalaki na disponibilité yango akendaki mais faire gol azalaki tam sous chargé na calendrier ya journée. Est-ce que il faut que ana kende attendre na ba programme na important et ça na important. Donc naza sûreté que ba guerre wana e ko sala que faire rigolo à l'écarter pour appuyer le featuring et puis pour te dire la vérité et là on a créé ma casse parce que Blaise Boula na manda chante bazozong c'est le roi d'Afrique que Petro na za impoli à mankayo alors que le roi d'Afrique c'est bossa na waza papa bana belé. OK. Papa na ndaku arana bana ya bandenge nyoso robota mwana mutu pasi robota mwana kimaranchik robota mwana liaka minerval robota bana ya bandenge nyoso mais en tant que papa faut que baka que on a kenda ne boye on a kenda ne boye on a kenda de père que bana batambola bien puis fierté et puis na wonye bobimande bazana mutazana nebele zo le roi de la forêt soni zo sala bango ezake mutu mo boye bozakani na wenge alongwa kende pa le roi de la forêt o aleki bino na bana yango tamsu e créer souci bon. Merci beaucoup moi Namboka. Kotala makambo ndengo kendele. Batu ba mona Ferregola pire. Na vie na EJB. Basangana Ferregola Héritier Watanabe bavanda trona JB. Mais tant ba clash oyo. Ba makambo ba maloba mabe ekolo ba masio faire école mais JB piana zawana. Très bien. JB piana pourquoi zo réagir té. Azana quand il y a ba Blaise Boula à saboter faire parce que en réalité batu bazo ko le que oui batu oyo mutu ako boma moto eza JB na wera. Très bien. Mais pourquoi bazo réagir té bazo tika moto oyo mata ezaka pona base ya martire tonda ou bien zanine. Bon moi je pense que Wenge ba rappelle ba stratégie na bango. Wenge ba na stratégie na bango tamsou peut faire à la surprise. OK. Tamsou faire pas à la surprise. Tamsou na ba sous-sol ba osola na faire. Na ba sous-sol ba osola té bezo ninge ke boye. Tant que comme presque concert surtout le but que tu fais rigoler bah est-ce que belé na stade de Marty bata la faire rigoler donc Wenge bazara stratège je pense que papa chéri aza mukolo aza a gérer Wenge a gérer rappel Wenge na EBCBG a yebi ndenge G actualité et tambolaka donc et qui ko faire partir pe na actualité que faire rigoler pas yé mutasuka bien bimi pe brisque na stade de Marty wana et PCPO et pesa donc tout ce que l'on a au moins temps total ndenge kendele mais ce que tomber ndenge tozolo baboy et ça la bien to réfléchir kitoko Wenge lobby bazana ba surprise de bela au sala mais tozo mona ba répétition à Wenge ils ont ça ma ming live bat bazo tala yango est-ce vous assure que oui via préparation ou ndezo kendele pour tozo kaka que oui ce qui répétition yi oyoka jibaza ou razate répétition za oyoka ngani aza ou yazate est-ce vous assure que oui répétition ndenge zo kendele ba ko répéter vraiment bien ba ko beta penza ba album ya kala bien nyo surtout ba ko mémoriser très bien ou bien zaka mais moi je pense que bazo perdre peu cohésion. OK. Ça veut dire il fallait qu'il bati canon makambo ya orchestre na bango ba se focaliser dans na makambo parce que les rois d'Afrique pour l'instant azana Afrique du Sud. Papa chéri azali na Guinée na yebi te so aye déjà. Il fait rigoler pe azali. Faire rigoler azali banda. Mais nani Robert Kokota azali banda. Donc ça veut dire bazo perdre PR mobo et cohésion. Moi je pense qu'il faut se focaliser plus dans makambo Wenge et non qu'il y a ba orchestre na bango individuel pour ezo perdre bango petam susu idéologie a banda nzema mobo ya Wenge yemba bien a continuer vraiment limbi sanga machatel pour ezo pia bouluyeke. Vraiment. Ezo pia bouluyeke makasi. Donc place wana oza vraiment na raison. Donc il faut se focaliser plus na Wenge et non qu'il y a ba orchestre na bango individuel. Tous aussi sango tous aussi ça faire à Wenge ya réconciliation le quoi tous na kati ya musique to betaka moi des sujets ba musicien moko ils aka moi sous question mais réconciliation
manda chante azate nani Marie Paul azate réconciliation ndeko na biso Alain Pelazate ba dire Alain Pela bato bazo ba makambo ebele makambo mwasi ya mokonzi makambo boye ezolo ba maloba mamingi attaque mona mboka attaque analyser les deux personnes on peut bazaki parmi bato ba tchaki pe nini libana pointe ba on a kati ya wenge ukoyi koloba nini sur les deux personnes au basati wana parce que en plus nani azana na Kishasa na biso déjà vient na biso Marie Paul azana Kishasa Roi Pelé azana Kishasa mais pourquoi mais Roi Pelé a la plus écarté par rapport à ba propos au Atenaki avant projet Kutu o ya wenge. Ça veut dire à s'attaquer qui trop les rois de la forêt, à coincer qui trop, à coincer qui peut pas chéri trop. Et ça fait par raison tamsou ya ko écarté pour y pena à lekanaki. Mais ça réconciliation ya wenge. Eza nango na tina te to mona ko to so bo condamner mingi nani Marie Paul qui a attaqué na JB mais comment na makambo o JB na weka ba salana ba panza ba famille batu ba panza mabala ba mwasi na mobali ba kabwani poni oza JB mutawera oza mutajibe est-ce yango na ndio pekisaka ka ke oui na kati ya réconciliation Roi Pelé za la te. Bon moi je pense que producteur pas un mot à dire. Producteur pas un mot à dire par rapport à batu o bazali banda. Batu comment traiter déjà producteur incapable. Ouais, ça, on peut dire oui parce que ezambongo na ye. Yenda za na posa mbongo na ye bimisi ezonga. Ça veut dire makambo ba osala il faut la réussite totale. Ce qui réussir te muto za perdre za producteur parce que l'un des bango nyoso baza wana mutu na mutu esi asu caché na ye. Donc ça veut dire que producteur za na posa ya les meilleurs et non que ba guerre na bino mo ba dispute na bino mo boya na ngona cop na ye o ya zo linga za la bénéficiaire. Donc je pense que producteur a un mot à dire par rapport à makambo nengezo kendele ya bateau plus batika libanda. Ça veut dire ba Alain Pela, ba Marie Paul, ba Ferregola, il faut bazala intégrer na cop o de père que mbongo na ya bimisi ezonga totalement plus bénéfice pour à perdre belé. Vient biso Zakari Baba so to beni mo propos na yemuke vient biso Zakari Baba so lobby eza concert ya réconciliation tezaka ajika wenge ba beta na bango bon pour réconciliation ezaka mbilinga pe ya lobby wenge 4x4 0 réaction envers vient biso Zakari Baba. Ah Mojalisi joueur à qui que vient na Zakari Baba c'est bambote na Belgique place aux Ali pour na azongité et là c'est que ça va kasi mais vient biso Zakari Baba se peut faire partie na wenge wenge eyebi ndenge tambola Zakari Baba se peut akoyi a peine ba mbutu moko mais sous couvert ya makamuka ya wenge mais ndenge ba kendele na wera je ne pense pas que aoke na ndenga bien eza na guerre mo o via zolinga pe faillite ya makamba wenge pour e ya ko pesa ye raison tamsu na ba émission to na ba prochaine makambo ba olinga basala donc fait na Zakari Baba se plus mingi o biso to nango ezaka to pesa bango ba chance ba beta concert za la réussite totale et puis bana o tamsu ba bota maka série wenge panzani. Et puis la famille autant mususu ba panzanaka donc ça ba place moko boya ko se réconcilier kozonga sco normal parce que bato o ba panza bango to eloko o panza bango ezongi nango dans l'ensemble donc vena biso Zakari Baba to linga plus les meilleurs et non que malheur. Merci beaucoup Tabouret du savoir vraiment to komi vraiment na suka to komi vraiment na suka to saka na question oyoyo le quoi to zona kana masula wenge to clôturer na masula wenge oyo Maestro Fabregas na héritier Watanabe moto sur moto crash si crash. Héritier à lobby boy, Maestro Fabregas a zongi si boy. Héritier à lobby boy, Maestro Fabregas a lobby boy. Attaque oui, analyser. Roko Kolobani na le deux musiciens de la République démocratique du Congo. Bon, en réalité, Maestro Fabregas na héritier Watanabe, boza d'abord bana ya papa moko. Ok. Botika ba dispute wana, botika ba guerre wana. Soki bosa la guerre loyale, bravo au beau continuer. Mais soki est commis de loyal dans le sens que et koti penati na motema. Ça veut dire soka lobby est touché vraiment à solo, soki yo pour lobby est touché vraiment à solo, ça la passe. Mais soki pas doté déjà à âge, héritier Watanabe aza plus âgé que Fabregas. Entre-temps adage moko elobaka mukolo ndaye bakanini osana le. Mais surtout ça na album Fabregas aza mukolo que héritier Watanabe. Tengana ke plus na âge. Ngana ke plus na âge. Mais na musique mukolo âge ce qui paraté zande pas. Te qui paka papa. Tant que ba âge qui paraté, ça veut dire moi na mobo il y a 15 ans to 12 ans par oya TV ka lelo a manqué au respect. Te to permettra te ba mankaka. To arrêter hémorragie wana des pères que ba manquement wana e ya peut-être tamsou pas na bango mo ba zo manquer. Donc ça veut dire que héritier Watanabe aza mukolo plus âgé que Maestro Fabregas. Mukolo kandaye ba nini osana mona muke. Ça veut dire bon le terrain d'attente moko bo se réconcilier, makamba ba guerre ba dispute oyo et ça na vraiment sous na gaz parce que ba guerre to ba débat ba balia des comptes final nango za wenge. Dans des comptes final ya makambo osala, ba balia mbongo nango kala za wenge. Donc bino osana bino en 20.
mais alors la Bible verset mo et le baga ceux qui nzamba batelité mutu a batela sali musala punda donc eza genre moko na ba amakambo wana donc to éviter ba dispute wana toza papa bana ya papa moko ba dispute wana eza important et on a utolo ba ceux qui eza ba guerre mo loyal bravo bon continuer mais ceux qui commis déloyal les autres soit na mutema to katango parce que ça sert à rien la musique c'est ici batu ba benga Robinho Mundibu impoli à cracher sur Batignon surtout impoli réaction na les anito c'est ça la question bon Robinho Mundibu Robinho Mundibu azo le canapé trop et ça bien té et ça bien té to mettre plus musique ah bien les qui c'est Léona Nyonso eza mabe parce que ozo manquer grand frère eza mabe to bersaka ma bete eza bien té ça veut dire ba c'est le scrum baza na ba défaut na bango mais baza pe na ba qualité na bango ya bien ba c'est le scrum ba binisa Congo nous sommes sans ignorer que ba c'est le scrum ba binisa pe Congo koyaka ko tenaka rigueur to ko tito ya père de famille ou azana bana azana mwasi ya ba responsabilité ça fait mal au cœur. Aux hommes pour Robinho Mundibu, c'est le scrum, c'est ton grand frère. Et puis, un grand frère est né, il y a Wenge. Et ça a bien été makasi. Merci beaucoup, Tabouret du Savoir, votre émission. Oh, vraiment, tu comme une souka. Tu sais, c'est émission d'habitude. Tu aussi ça beauté sans toi, c'est moi, Namboka. PC Bamboti, Nanani, pays numéro de téléphone, on nous tout ouais, merci déjà na les rassembleurs ya Willy Mouché Nicole Damboka. Merci beaucoup na geste au salagi lobby ya ko sangisaki sinjora na maniké. En tout cas, nous ne cesserons pas ya ko yebisa yo ba merci et puis ceux qui ont idée ya ko sala on a battu soupe au bayo kana raté continuez vas-y va de l'avant vraiment sala yango pour na bien-être ya culture na biso et au sala vraiment kitoko makasi. Merci déjà na Gentika Songo bourgeois venanga ex non commettre espace de gentillesse na Kitambo et puis merci na MHBLM MHLMB. Merci beaucoup restaurant ezana Willery wana na Bovan Londala 17 Bovan Willery Lingwala en face ya stade des Martyrs et kangani na pen victoire to kende wana to dame et puis boutique d'habillement na Bandal na Sinkin wana avenue Sundi en face ya Nzete ya Baoba okeka nzela ya Teralman wana okuta Marie Hélène asale lomo ya bien pour ela tsarabiso yo sala kitoko et puis merci na héritier pour Malekan qui simbi agence affrété maritime. Merci aussi na boutique d'habillement boucle création Maman Landine Basele Isangi la 23 et puis merci na Papa Zuma na invitation surtout mais vous faites tendance télévision ainsi que patron Abisso Papa Alain Dele merci vraiment et puis beau s'abonner massivement na manique de John Tokos officiel et au sala kitoko makasi donc numéro ça plus 243 90 69 092 17 plus 243 90 69 092 17 on a vu des longues jambes pour nos détails et bien la caméra merci aussi na Papa Gédéon na Moussala Nengazo Sala donc merci beaucoup merci beaucoup ceux qui bomoni ba image kitoko wana bopesa merci na mwana mobali réalisateur Yambinga Babi Gédéon Yimtazaki derrière la caméra na pesi merci na Papa Lendel na pesi na régie finale na mon chef Jordan na pesi ma femme ma fat na pesi opembo te pas na pesi mbot na ba ono to balinganga yomtozana besoin anniversaire na auto l'examen na nouvelle tendance télévision to l'examen précisément na émission Tabouret du Savoir appelez-moi ba publicité na bino ozana besoin ma banga ozana besoin to lobela ba activité na bino na kati na nouvelle tendance télévision précisément na Tabouret du Savoir appelez mon numéro c'est plus 243 89 66 160 47 Papa Zuma asa on a pour na bino soki nzambalola azongitse to monani na mikolo o ezaliko ya bye bye.